bayaki bakomiti pembeni awa boye na nzeta mbila awa bakomi awa tina porte ya permanence te puisque eza président Félix Sekedi Kabund asimbi chombo ya bato asimbeli chombo ya Fachi puisque Fachi atali ke l'homme de confiance oyo lelo sikoyo soki nalobi ke te mandat na ngai nakoki te na moto nakokende kozwa pouvoir na ngai ezala Kabund. Il est incapable de diriger son parti politique. Comment il sera capable de diriger la RDC? Vous comprenez maintenant le débat? eloko ezosala bandeko pasi bazoyoka ke Fachi avant asala nyonso azobenga Kabund pesi mbongo Muzito Ngbanda baza na réseau na Fayulu bato oyo nyonso babondisa UDPS na bato FCC basali bloc nde baye nsima ya bafils baye banani basali bloc fils lobi bapesa 500 azina na yacha bakaribira asala mu désordre mais moi on m'a appelé na France non nga nazana na ebisi na bisi yote babengi ngai babinga na France que te topesi totinise batini $500 pour fils à déboulonner clonté ba chantier salami presque RDC mobile donc positif ya ndenga liboma système ya urgence à 100 jours en Afrique et côté malali bossé pas Félix Sekechilombo et en États-Unis na France urgence côté pour la Félix Sekechilombo ba président tout comité urgence na gouverneur a commis urgence vous comprenez abonjiwa lesa wa kabo oh nazomo na Félix okofa na 2 ans papa mais yo walesa ulingo que le professeur aucun n'est pas Kabila ikana lo baté madame est-ce que depuis la Tony 18 ans ndoto za ide est-ce que na minute Kabundi alinga kende pa Kabila yebiseke papa Joseph na moni okofa le 15 professeur Kabila ndeye te tikana lo baté alobi peut Joseph Kabila okofa le 15 pe abimi ça gaz valisa mbele moko yoki bana mowa mbele sala la kala na prophète na minute eloko bazo sala. Bonsoir fidèles internet de EUROTECH TV officiel, la chaîne de référence. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Bienvenue sur votre émission Actualité politique. Quand on a le barque EUROTECH, on a comme l'autre dans la chaise, il y a UDPS. Tout le monde va dans la cérémonie, à lutter contre les combattants. Tu peux point de vie. Tu es banni et d'autres UDPS. Bonjour Yoka. Bonjour madame. Bonne santé. Qui m'est allé, tout va bien, pas bien. Activités pour Kotalisa Masolo, comment bande comme Soussou, pour baser une contradiction avec le parti. C'est pourquoi Tolingi, tout est dressé Makambo. Tout l'accès qui était le parlementaire debout pour profiter de Tozaliwana. Oyo, Tozali, Tozaki, partenaire direct à Etienne Sekedi Omolombo. Donc c'est pourquoi, nous avons dit que Tozaliwana pour recadrer les choses. Comment Makambo les cas, comment Batibazo le pays de personnes dans la crise. Crise exactée. Il y a 2 personnes, 3 personnes, Basangani, Balingi va déstabiliser parti. Balingi va déstabiliser parti à travers Bakanya Kao Bazoaki. Donc nous sommes là pour déboulonner les antivaleurs. Pour déboulonner les antivaleurs. On compte la binomo bataille, des presque contre. Non. Est-ce que maman a eu ce boy, a eu ce contribution à l'IDPS? Depuis le moment où l'IDPS tout ça litia pendant 37 ans. Tu peux imaginer Félix Sekedi a commis président 3 mois impatience ya kozanga kozela comment moto ko se retrouver to bande makelele entre biso na biso bitumba to kende boy o Kabund sali boy pour aller to sala ngo pendant 37 ans moment to bande bitumba batala balembongo balelar posana bango ba destabiliser moto bobo ni Kabund te puisque le président Félix Sekedi Kabund asimbi chombo ya bato asimbeli chombo ya Fachi puisque Fachi atali ke l'homme de confiance oyo lelo sikoyo soki nalobi ke te mandat na ngai nakoki te na moto nakokende kozwa pouvoir na ngai ezala Kabund puisque soki tokei congrès automatiquement kombo ya Félix Sekedi chombo ezali effacé sikoyo bino bozolinga koluka nini bino bandoki oyo bosimbani mpe toye kozwa permanence na moi epa Jacquemain Chaban pas tokende tozwa permanence Jacquemain olemo 350 000 et 300 000 $. Ya ba carte après yango zomongo oyo bapesa yo ya ba témoin 250 000 $ et pas Fachi président lobi j'ai donné l'argent pour les témoins Zambé zoka ndenga moko na dépasser là oyo yanga ya poche après si mususu mais bino bozo sala musala ozi muto bongo azabanyana ko yeba di vivant du président Tshisekedi abengana ye na lupango fils Mukoko bakangami basali bloc tokende koza permanence à UDPS ngai na kozalaka wana ti mokolo yeso koya pona changement de fréquence UDPS ezali état d'esprit
okoyi na UDPS mutozo ya calmement mais po bima pe na kimia koyela biso trouble te soko olingi trouble ke nde ko lukambo parti na yo sala parti na yo belchika pa sala parti politique yo Jacquemain c'est quel principe oya ko bengana ne congrès salamité kaka boye na yo botola na yo za permanence mais yo za bililité hein bayaki bakomi tipembeni awa boye na nzeta mbila awa bakomi awa tina porte ya permanence soki ezaka force ya biso tena la police mais lelo tozoloba eloko mosusu mais oyoki réputation eza nini Tshisekedi il est incapable de diriger son parti politique. Comment il sera capable de diriger la RDC? Vous comprenez maintenant le débat? Ok. Mon tapé Simbongo, Muzito, Ngbanda, Bazana raison à Fayulu. Batu Oynos Babongisa UDPS, na batu FCC, basali bloc. Ne ba esima ya ba fils ba yeba nani basali bloc. Fils le ba pesa 500. Azuna na yacha ba carburant, asala mu désordre. Mais moi on m'a appelé na France non, ngana za na ibisi na ibisi yote ba bengi ngai. Ba bengi na France que te topesi to tinise batini $500 pour fils à déboulonner Kabund. Mais tu as dit qu'il y a une permanence dans l'ambassade. Tu as dit que vous êtes massage pour ma kimia, non? Est-ce que ce moment là na machette, na milangi, bazoya pour attaquer des vestes. Donc tu as dit que biso UDPS, il faut tout ça le débat politique na biso années. Comment les Congolais, Congolais balingi nini na pouvoir à 100 jours à Félix, 100 jours les alaki fondation. Est-ce que Magambo toujours salé ko salama et ko zalé fatia l'activité volonté ba chantier salami presque RDC mobile. Donc positif et ndenga liboma système d'urgence à 100 jours en Afrique. Et côté malali bossé pas Félix Chilombo et en États-Unis, la France. Urgence côté pour la Félix Chilombo. Ba président tout comité urgence, na gouverneur a remis urgence. Vous comprenez? A une identité sika. Donc topé sa fati. Tu vas 100 jours à via fati za récité non parce que rien n'a marché jusqu'à maintenant. Bon, il marchait depuis la côté il marchait combien? Tu vas ta mission à soi. Il a tourné tu t'es pas fan. Il a tourné avec fati. Il est depuis 18 ans et marché combien de fois? Non, non, rien ne marche. Ah, mais c'est vrai. Mais mon toi côté tout le monde quand même volonté. Au monde la minute comme babandi 7 moutons. Partout. Na pompage bandi. Awa na poids lourd. Babandi ko sala na polo. Babandi déjà zela partout presque donc ba maman o bazanga ki mai. Et moni la vie soko zangi mai l'eau c'est la vie. Ouais. Mais au second minute na minute na biso ngai na lupa na zo futela mai za la bate. Yenda bacheli bino mai. Na komi bana ba komi ko saka na mai en désordre. Hein? Mai. Na moto avant ebandé na ipana yo hein. Moi je suis témoin oculaire mais c'est quand je suis bosolo mai en désordre. Donc mai na courant et puis na eloko na zo ba congolais. Facha lingi makambo spectacle té. Mais dès leur gouvernement zobima bon moi est-ce qu'on ndenge ni mbongo za dispa bazoka bola mbongo à chaque axe ya enseignement o ezali santé o ezali boy budget combien fatia ko bimisa pona ko bimisa mboka donc ba congolais soyons patients tozali ba professeur moi même je suis professeur na politique pardon pour la première ministre il fallait qu'il vote en congolais avant non fait bima mais jusqu'à même président a voyagé avant voyager ba nommé premier ministre à Israël mais avant voyager bazo nommé premier ministre bazo nommé ezali premier ministre oya koya na idéologie à le peuple d'abord oya ko soutenir œuvre ya Fati oya ko soutenir œuvre idéologie na bis projet de société oya biso c'est ça soki otosi yango te libanda eza débatté donc soki osale libanda donc nous sommes bakonomé ezala FCC ezala cash bakonomé mais soyons patients dès lors bazobimisa kombo premier ministre nde komona l'art d'ailleurs pour preuve dawa ba chinois ba japonais ba américain ba yao au moins partenaire eloko ezosala bandeko pasi bazoyoka ke faci avant asala nyonso azobenga Kabund
décision masa yaka to solo donc Kabund na fachi eloko moko esala nani pasi na bato mutema be kana bino na bino UDPS oh la mais na biso na UDPS za ba ndenge to za boy est-ce que to yebani mitema na biso ndenge ba continuer so ba za ba UDPS na be filtre ba infiltration banda kala création UDPS et botem de tango UDPS salami infiltration banda ba bankema babelichika banani bamususu ba oyo akufa nani kibasa banda depuis kala mavungu atraire biso na 10 minutes vungu la sali parti politique na est-ce que comme parti na yego monana chibala le bina kile parti boya na ngina botre permanence le bina tong permanence yango c'est pas avec les bagay botre na permanence na mabanga na machette ya on a biso que na moment oyo mutazo sécuriser résidence ya président il y a place il y a président Fachi il y a président Tshisekedi Tshisekedi ezamura kuna bakotuna afa okota otiwa ozanani eo naza protocole libanda vous comprenez ordre parce que chaque mene batuna olingini bachaye na sep na système ya ko botola kozwa ba électorat na niveau est mais il était incapable de faire le roi. Aza montu moko incapable. Aza pe ayebani pe kudate. Mais Kabund oyo bazolo baza villageois. Kabund ayawa abimi na combien de fois? Il est élu comme député ça boité. Lelo bazo yoka pasi puisque Kabund a travaillé. Non, soyons patients. Congo ezobonga. Félix Sekeda lobby Congo, le peuple d'abord. Vous avez qui ni un projet qui vous quantité parce que vous avez qui vous moko qui vous quantité vous avez beaucoup mais yo za moyibi yo ko za moyibi pe mama ata tozana yo ensemble oboti bana est-ce que tozali tema moko te mutu na mutu quel que soit bakoya et pas qu'elle soit pété ba yebise que te master ndenge tozabo eko pezali la yango yo ina bo destabiliser kaka Félix Sekedi yamona eloko ezali awa biso tosali 37 ans ya lite po tokoma na pale ya nini na nini na oya tosali 37 ans awa démarche pembeni awa tosali 37 ans yango zoyoka bazomona pasi ya 5 ans bazokoka opposition te bakokoka manifestation kosala bamarche pacifique te bakokoka te nde badebloke l'art ye na nzela ya Jacquemain yo Jacquemain zoa kaka obotela Kabund sango otouché Kabund otouché Fachi or Kabund ce n'est pas le président il est le président délégué par Félix Sekedi Chilombo donc asimbi chombo abato mokolo chombo eza Fachi vous comprenez siko eloko eza sali miawa bato bazana ignorance bazobonisa Kabund te bazobonisa ne Fachi ezosenga te discipline ekotis avant okota kuna me bakotena erenye silis kuna bakamba ya nzela woko ya boya va et vient sili muda ndako meko sécuriser tina ndenge mama Martha koya kuna activité zate ordre de Fachi lobby d'ailleurs pour votre information on nous a appelé président bengi biso toko kende to yoka président chef de l'état bengi biso non bengi ba responsable il nous a appelé fils de abengi biso tokokende toyeba qu'est-ce qui se passe président il nous a appelé bientôt tokoyoka comment makambo ezoleka donc bozala patient eloko tozoyebisa bino soki président puisque ozoyeba Congo oyo tozali na sous-développement puisque Israël ambassade ya Israël ezawa te mboka ezali na envoûtement ya liboma mboka oyo ezomona envoûtement ezalaki makasi ere Kabila azali koerenye yo pasteur wana komona nani oyo abimisa baprofesie mwana wa lesa kabongi wa lesa wa kabo oh nazomona Félix okofa na 2 ans mais yo wa lesa olingo okende profesie okende pa Kabila tikana loba te madame est-ce que depuis namona toni 18 ans ndoto ezalaki te est-ce que na minute Kabundi alingaki ndepa Kabila yebiseke te papa Joseph namoni okufa le 15 professeur Kabila ndeye te tikana loba te alobi te Joseph Kabila okufa le 15 pe abimi mbele moko yoki bana mowa mbele sala la kala na prophète na minute eloko bazo sala ezali alingaki abima
prophète de la nation. Ou bien Linga Bima, na président de la société civile. Donc Linga a bien président de la société civile. Alors comme ça là, Moussala Baluka Kanali, on a bon moté. Ce que Zaki à l'époque à Kabila, n'a évité qu'en 15 ans, on a ni. Ou à l'essa, on a vu où existait. Puisque bien besoin de la bêtise, Fachi Aza, au moins démocratie et libertinage. Il y a un foyer là qui ne bien partout et bien. Mais quand tu as vu que master, bon on a évidé. On a un des présidents. Bakomi ko wela siko bakomi ko tuna ngena ngai na zo banda na banda baturuno. Siko zo banda turuno na qualité nini? OK, yoka. C'est ça même chose le boza to ko to mi mama lu. Oui. Malolo kananga soko ezali que nazo kende ko lobaka la mingi te. Je suis avec tous les combattants. Ngana lobaka. Boko mona bilembo ya bamibi, bilembo monani. Bilembo ezali que na moment oyo tozoze le président bimise gouvernement, tout le monde comment to aider président pour akamba. Yango nazo pas même une année bon dako content. Si bien muyibité 3 mois ya pamba bato babandi ko wele ba poste. Pe gouvernement nani ba nommer pe bato te. Je regrette mes frères. Attaque qui vraiment basé sur son bongo. Mon toit en bongo te, au sein des autres été. Vous avez que celle des autres, au bébé, c'est réputation, il y a eu des pestes pendant 37 ans, au Tobondi. Tu sais que nous avons Koufi, les luttes longues, tu m'as dit, tu vas na Kimia, tu vas dire ma kelele. Je regrette mes frères, voilà que la maman B. Puisque bateau tout va trahir, il y a des pestes. Bon, Koufa Mabé. Facha ko réussir mandat na ye tozali nzamba ko sunga ye pour te respecter ko sala mandat mon côté tozali wana santa motombele donc bon to bouger biso azate pouvoir laisser côté déjà la chambre et côté na salon et bimi na cuisine et partout modine obima libanda donc yo okukufa ndenge ozawana pauvre ozokende ko sakana na banani ozokende ko ya mbongo oyo ko sakana na IDPS eza ni à vendre ni à hypothéquer eza ko déficité beaucoup de pays de précité, tous allez déterminer. Aux Anambong. Donc merci beaucoup à tous les combattants. Bah oui, à France, Elisa son. Il y a un azopé au son. Bah maman tout, il y a France, bazo sala makambo ke fachi avant à Omela. Na États-Unis, son ambeli, donc il y a d'abord tous les gars. Donc on dirait tous awana, son azali toujours na son. So izo kindeti na suka. Donc Kabila yo qui sont na kingakati a cédé pouvoir. Ngai okoro pena combien? Na éviter ata avion, na kotika IDPS té. Na za IDPS puisque les lo bateau bazo sera na poto, bazo tanga lelo, bazo finga IDPS. Mais ozo exil na cause ya nini? Ya IDPS. C'est que tu as binoté. OK. Merci. Identité na mon numéro numéro est koyi kozanga té. En tout cas plus de 143 97 097 plus de 143 97 047 45 58 plus de 143 97 047 45 58 c'est mon numéro de WhatsApp donc sont toujours et koyoka na tina suka Olive Lemba lobi botika fachi avanda fachi nde mokonzi ngai na kingakati mutaje kambanga iza Félix Sekedi Chiro bobo e bossa merci beaucoup yoka son moi tozaki na yoka son molobeli ya IDPS lobi ya yoka saraka son eza ba propos ya yoka son wa Monique avant yoka loba numéro de contact ngo wana ubengi yokombeli ozabia pour na ba remarque na ba reproche merci à Jonathan qui derrière la caméra merci à mon papa Jean Pouy merci à toi merci à mon ami privé Graciela Kabungu assistant national le papa Jamamba d'Afrique on te dit bye à la prochaine numéro bye